Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Bandeko nyonso bolandaka ngai mbote na bino, ngai lisusu ndeko na bino Mama Deline na lisu liboso na bino pona sala video pona partager makambo oyo Nzambe atie ngai na partager yango na bino bandeko na ngai nyonso obokolanda ngai na video oyo. Avant to kende na makambo to olobya na video o comme d'habitude to bondela po ete Nzambe azala na biso, Saint-Esprit akamba na video oyo nazo sala to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa to pamboli to kumisio to pesio merci pona nyonso pona misala na oyo ya kokamwa kati na bomoi na biso papa kolo bateli biso batelaki biso na 2021 pe na 2022 o to komi toza na kondimete yoka mu tozo batela biso yango to pesio merci po ete na makasi na biso te eza bobele ngolu na yo oyo sali biso toza na bomoi pona ngai na sala su video oyo na leka liboso bandeko na nga moko na moko o bakolanda video oyo papa to pesio merci pona ngolu na moneno sali biso kumisa masanjolama na o papa Nzambe otango nyonso so tozo sala mabe toyaka liboso na o papa tosenga bolimbisi olimbisaka biso kolo kumama na o papa po ete nguya kolimbisa masumu kolo epesa melio mwana na Nzambe kolo Yesu Masiya tobengami basantu pona yo Seigneur kumama sanjolama na o papa na tango o Seigneur ngai nani pona leka liboso ya bandeko na nga kosala video o papa na mikoki te na mikoki te on abeleli o molimo santu zala na ngai molimo santu loba na place na ngai na loba te me yondo loba po ete bana na bazwa mayele po ete bitya ba video o na loba ki nazo sala po ete bana na bazwa mayele papa na o nga na raisonner ekomela nga na vie na nga pe o euti kokomela nga na raisonner te so na ebisi bandeko na nga bakozwa mayele yango Saint-Esprit zala na ngai zala pe na ndeko moko na moko akolanda video o papa a comprendre azwa motuya na kati ya video o papa azwa ta implice na bomoi na ye abakisa implice na bomoi na ye po ete ayeba nini oyo akoki koloba nini oyo akoki koloba te po ete ayeba nini oyo akoki kondima bindima andima bindima te kolo na beleli yo papa na beleli yo kolo zala na video o papa mutu nyonso alinga kotala video o papa pona koluka kodetruire video o ebimisa moto akoka kosipote yango te na kombo na o Yesu Masiya pe na nguya na o molimo santu Seigneur Nzambe bikamwa Nzambe nelonga Nzambe mpuntulendo Nzambe bakoko na biso Nzambe fumuki mbangu papa tobeleli yo zala na biso zala na ngai zala na moko na moko kolanda video okotika biso te papa toza bana na oza na bilaka ba promesa kitoko oyo ozopesa biso papa toyebi ete bilaka na ate rumeli ekokokisa makaka kumama sanjolama na ona nyonso Seigneur mona ndeko moko na moko kolanda video o papa o écouter na ba problème Seigneur pesa solution o écouter na maladie Seigneur à travers video o kaka zo tala Seigneur azwa guérison papa o écouter na mikakatano ndenge na ndenge papa yo leka na kosunga papa na biyano papa bazwa ba réponse na biyano na bango nyonso papa to pamboli to kumisio to netoli o papa oza malamu mingi kolo Yesu Masiya olingi biso mingi papa yango na kino lelo o tozo sala peka mosala na o Seigneur Nzambe nyonso na bondeli bongo na sengi na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai Nzambe azwa lokumu na pamboli Nzambe pona bandeko nyonso oyo bozo kotindela nga ba audio Nzambe amona bino bandeko nyonso pe bozo tia ba commentaire na ba video Nzambe amona bino
amona bino makasi na témoignage moko ndeko moko atindeli nga audio na ye kaka ba video oyo atindaka abina nga mama Deli natindi ba video na bato natindela ye ba video tosambela na bango église moko ba msusu balinga ate so otindeli bango video balinga ate ba video no balinga yango te natindelaki bango video wana oyo tolobaki o nzamba yebisaki biso o napesaki ya début ya ne oyo nde nzamba baki akobeta basi nyonso oyo bakolongola babiloko ya zoboya te ekokatie bango enlèvement abi na dimanche nango nakende église boye mama Deli na kamwe bato oyo natindelaki ba video wana bamsu bayekana suki ya maboko ya balabala baye église kokamwa ndenge azalaka na baperika koya bongo te abi bamsu baye na bitambala baye bilongi ya mawa abi omoni taka nde totika so otiki biloko yango ko susu otiki yango sika nde esala moto nde elongi moko ya mawa abi namoni doki balati barobe en tout cas esalaki bien lero azongi na ndako nde aye kolota ndoto ke azokofongola soki bato na basinga biloko moko alobaki yango wana donc alobi mpenza abi donc à travers video oyo na ngai natindelaki bango nzambe mpenza ake touche mitema na bango nga moko mpe nazwi batémoignage ebele mpenza na bato mosusu topartageaka balandaka nga me atikalaka na mo eloko moko mama Deli nga natikalaka na periki moko nalata nga bi ah bon otika pourquoi bongo te donc nzamba aza tellement malamu alingi biso mingi vraiment yango futo adoraka ye futo kumisaka ye po makambo boye ezaka nzambe moto akoki kosala yango makambo boye ezaka nzambe moto akosala yango ayebiso likambo yebisa bato yo mpo bimi olobi bato mpe bazwi bapartage etouche mitema bato naza na baaudio moko awa ya ba jeune fille ya moko ya 28 ans moko jeune fille ya 28 ans moko fille ya ba 30 ans mibale batindeli nga mosusu akomeli nga ya okoma abi mama Deli nayebaki yo te nayebi yo te batindeli nga ka video na yo leka na landi video wana le même jour mama Deli nazobimisa nyonso nazobimisa bameshe nazobimisa ozomona nzambe ndenge azosala mwana ya 28 ans jeune fille ya 28 ans aza jeune fille po bato kutu ebele kutu ko aza na ba 45 ans ba 40 ans alingi na ye kotika yango te mais jeune fille raisonnée ya 28 ans mais nzambe atouche motema na ye donc vraiment nzambe azwa lokumu mpo nango eza vraiment batémoignage monene donc nga mpo na nga témoignage ya makasi eza te ke moto azalaki na problème moko boye abingi mama Deli nazalaki na maladie boye oede ye na baconseil esala boye bondela boye azwi guérison yango wana témoignage ya monene te témoignage ya monene akomona ke mama Deli nalandi video no natiki babiloko oyo nabwaki nabimisi mpo na nga témoignage ya monene yango wana yango naye nayebisa bandeko bato ebeye bazala surpris un jour na royaume de cieux bapesa couronne moko bozo comprendre to couronne o potala osalaki évangélisation moko boye bato ebele bakoti royaume de cieux mpo na yo tala o 5 personnes bakoti royaume de cieux na nzela na yo opo na nini talaka otindelaki ye video lere azwaki video wana mpo na nzela na yo nde video ekomaki mpa na ye lere azwaki video wana mpe ayokaki yango atie yango na yango wana esalaki eke akota mpe bokonzi ya likolo donc ozwili yango bacouronne na yo ozwili yango vraiment donc bato ebeye bazala surpris kuna yango nzambe asunga biso topartageaka bavideo surtout so omoni bavideo oyo ya bajare wana ke nzambe apesi recommandation moko donc il faut kopartage yango ekoma pandeko oyo ekoma na nzela na yo nzambe ozanga te kokanisela yo donc yango wana nakokaki kaka koloba bongo nzambe apambola bandeko nyonso oyo bozotia bacommentaire kaka na nzela bacommentaire no mutu mosusu alinga ondima message te ondima oka mpona bacommentaire na yo yango nzambe amona moko na moko vraiment kati na bino merci mpona soutien na bino nazomona à travers bacommentaire esika na ocomprendre te message ezokota mpo biti na ngai na ya bavideo ezalaki mpe ezali ke bato
ba comprendre makambo eza spirituel. Et puis bato bazwa mayele na makambo ebele bakoma mayele po lero okoma mona mayele makambo ebele ko comprendre esko eloko yango te toke na likambo to ntolobela lelo nena loba likambo ya koyebisa bato ke na bavi na biso tondimaka bindima te. Nde nalobaki dernièrement na bavideo oyo utoleka nalobaki tondima bindima nalobaki tondima bindima te. Lelo na koexplike makambo nini oyo ekoki kokomela mutu le mutandimi bindima le mutandimi bindima makambo nini oyo ekoki kokomela pe mutu wana na makambo oyo ondimaki. Deuxièmement, munoko na yo fo contrôler liloba maloba nini oyo koloba na munoko na yo. Maloba nini oyo koloba na munoko na yo po maloba oyo kobimisa na munoko na yo yango nde ekoki kozala piège ya monguna satana po adetruire vie na yo kana maloba oyo olobi na munoko na yo. Yango na koyebisa bana nzambe na opesa bino makambo oyo nga na kutana nango o na uti kokutana nango na vie na likolo ya koloba na makambo oyo nzambe akangola nga nango nde nga explika nga likolo ya kondima. Donc toke nango soki na bandi kopesa ba detail nango nde bokoya ko comprendre makambo nini oyo nga na naloba na video oyo. Tellement eza mwa moke mulai soki ekoki te na video moko boyebika comme d'habitude na okena na des vidéos. Soki na video moko eza inédita soki ekoki te na okenango na deuxième vidéo. En tout cas yo olandi video oyo kende pe olanda deuxième vidéo. Po ba video misato na sali dernièrement na kamwe video ya liboso etalami makasi ya mibale etalami makasi te ya misato etalami makasi na yebi te koma bato mosusu ta mosusu ba comprendre te kezalaki 3 video bon na yebi te nzambe kaka ndenge asaleli o wana mosusu na comprendre te etalami penda te. Ok, yango nalobi ke na video oyo na kopesa na nazoloba mais na okende nango ntina deuxième vidéo. En tout cas makambo na oloba eza makambo penda bana nzambe fu boyoka yango bien et puis botiango penda na misala. Ozoma po ba vie ya bato ebele lelo nde toloba boye ebebi likola makambo nga na koloba lelo ebebi likola makambo nga na koloba. Yango na bana nzambe fu bozala mayele fu boyeba makambo oyo yango nazoyebisa bino. Ngande kona bino ta mosusi na kufa likola makambo oyo mbesi na kufa mais soki nazaka akino lelo na bomoi poka nzambe mutu alingaki nazala na bomoi yango naza na bomoi mais nayebi eza na bato mosusu bakufa na makambo boye bakufa na makambo boye. Yango wana tokokende nao na makomi tokende na makomi totanga yango na tokende na makomi totanga yango vraiment po to comprendre. Tokende nango na makomi ndenge Bible elobi na biso awa po to comprendre makambo oyo na koyebisa bino oyo ekomela ngai pe oyo euti kokomela ngai. Totangi na proverbe 18 toke na verset 21 elobi na biso boye elobi na biso na français elobi na biso boye: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Na lingala balobi na biso maloba ekoki kopesa bomoi to liwa. Maloba ekoki kopesa bomoi to liwa. Do maloba oyo zoloba ekoki kopesa yo vie, pardon, ekoki kopesa yo bomoi to pe ekoki kopesa yo liwa. Do makambo oyo olobi na munoko na yo ekoki kopesa yo pe vie, ekoki kopesa yo pe liwa. Na ndenge nini nakoki koloba? Okoki koloba ta mosusu ke bayebisi yo ke ndenge oza wana ndenge ozoyoka mutu pasi boye ekoki kozala okozala na cancer.
mbamoko yole yo lobi nga pe nde bayebisi ngai ke mutu pasi onga nazomona nakoki kozwa cancer nzokale yo lobi bongo maloba yo lobi mutu aza pembeni na yo oyebi ye te le ye azwi maloba wana ake nango na mondi na bango tala ye moko alobi ke mutu na ye pasi ndenge azomona ndeti ekozala aza na timere na mutu na ye ale bango le bakozwa kuna basalisalisa lokola ye moko alobi tika totia yango omoni te ke maloba oyo olobi na monoko na yo ememeli yo mpe liwa ememeli yo bapasi ememeli yo malade ememeli yo makambo ebele yango balobi na biso awa me lere yo balobi na yo ke ndenge oza wana mutu nde ezosala bongo okozala na timere to okozala na cancer na mutu na yo yo mba moko ozoloba yango na miso ya bato mabe baza wana obi pena nga na kombo na Yesu Masiya na boyi yango na ndimi yango te mutu pasi na nga oyo eza nango normal na komela batraitement ozwa batraitement kosila nango ekokomaka cancer te ndenge olobi yango bongo telemeli yango ekosalama te do maloba wana ememeli yo vi esika balingi badetruire yo moye badetruire yo eza te yango balobi na biso awa na Proverbe 18 verset 21 balobi na biso yango maloba ekoki kopesa bomoi to liwa moto alingaka koloba asengeli andima makambo oyo maloba na ye ekoyela ye mutu oyo olingi koloba esengeli ondima makambo oyo ekoyela yo eza lokola na kopesa exemple ke ozata musu na musala moko boye na oya na bino na makambo oyo eyelaki ngai ozata musu na musala moko boye na munoko na oka yo zoloba kaka musala oyo na osepela nango lisu te musala oyo ezopiankana entre temps sikoyo na motema na o olingi na o musala na o na motema na oboyi no musala te molika moka moke musala oyo mpe na bayango ebaye esenga musala ngo muta mabele aza pembeni azwi ka maloba na yo ye moko alobi ke abaye na ye musala ale maloba na yo kaka wana yango le bakokende nango bakomema o na tribunal mpona maloba na yo koyeba te bamemi esprit na o na tribunal nde na yebisa bino makambo ya tribunal bake kofunda o na bake kuna na tribunal wana sikoyo eza différent na oyo nayebisaki bino oyo sikoyo eza maloba na yo moko ezomema yo kuna sikoyo bakoloba na yo ke yo moko moto olobaki yango oza na likambo ya koloba te ndenge oza wana ozolongwa musala oza na likambo ya koboya yango te mpo olobaki yango ke ozosepela nosu na musala yango te bango bakozwa maloba na wana olongwe mpo musala okomolela lelo ozoyeba na okutu te ke musala na olongwa wana okangi bandoki bozoyeba te nzoka maloba na yo moko yango bayebisi biso na 21 balobi na biso mutu alingaka koloba esengeli andima makambo oyo maloba na ye ekomemela ye do na likolo nango balobi ke maloba ekoki komemela mutu liwa to kufa donc yo mutu oyo olobaki olingaka koloba sans contrôle olobi ka nga kutu vraiment mukili na baye yango nga mpe na baye na nga mukili bato mosusu bandeko na nga na oyebisa bino bakufa mpoka balobaki babaye na bango mukili oyo emema bango na liwa mpoka balobaki babaye na bango mukili oyo bato ebele bakufa mpo nango ozomona do eza na maloba mosusu biso bana nzambe fu totalaka eloko nini oyo nga na koloba mpo lokola mpe toyebi verse oyo tomoni oyo na makomi awa ti toyebi ke so olobi likambo boye eza mabe nga siko nakolakisa bino siko oyo ekutelameki nga mpo navivaki yango spirituellement navivaki yango na nzambe mpe aesplikanga makambo mosusu oyo na oloba na bino lelo na bavideo oyo tosala mibale oyo donc yango nakoyebisa bino bolanda mpe ya video oyo bien balobi na biso wana toke na Proverbe 16 lisusu tozwi Proverbe 16:24 na Proverbe 16:24 elobi na biso boye natangi na kombo na Yesu Masiya
16:24 elobi na biso maloba ya bolingo ezali lokola mafuta ya nzoyi ezalaka ezali maloba ya bolingo ezali lokola mafuta ya nzoyi ezalaka elengi mpe epesaka nzoto makasi. Yango nalobi maloba ya bolingo biso bana nzambe futo loba maloba bolingo. Maloba bolingo mutu akoza azoloba na yo nga mpe na ozomona ndeti na okufa na nga kaka biso siko bana nzambe tozala nini oka te okufa te nzambe azali to obondele lo moto ekomelo longola kobanga alomuna epesi mutu nzoto makasi mutu aza maladi akomi nzoto makasi. Maloba bolingo yango wana obiso futo lobaka biso futo lobaka eza maloba mingi te nyonso te biso tokoki koloba na vi na biso nde toza boye. Tokende na makambo oyo na tokesu na Matthieu totanga su na Matthieu nayebisa bino 2022 oyo te biso na Yesu biso na Bible omoni nyonso nazalaka nayebisa bino nyonso nazalaka so na obondela so nasali mikolo ebele na otanga Bible te na obondela nzambe abimisanga Bible moko ya kitoko. Bible wana ezalaka koto ezalaka or koto ezalaka or moi abakomi se connecté ezalaka kitoko. Bible yango nzambe abimiselanga soki kaka abimiseli nga bona comprendre natangi mikolo Bible te kotanga bapsaume eza nango bien mais bapsaume ndeti exemple ndenge na otangela bapsaume eza wana eza mpona prière eza te ke otangi ofandi ozomedite Bible ozomona nakoza ata mosusu semaine mobimba to 2 semaines mobimba natangi nasimbi Bible na bapsaume ozomona nzambe azomona ke ozomedite te wana eza prière. Totanga psaume na titi da prière mais méditation ezali ofandi penza ozomedite penza Bible penza ata pe na psaume ozomedite ata pe na bandeko na nga eza parenthèse oyo natie mais eza très important na yebisa bino Bible eza très important kotangaka yango. Kotangaka Bible eza bien na ndenge ozosambela ozoswatana ozosamba ozozwatongo nga na santa ata mosu na otanga na nga ka Bible boye na otanga na nga ka Bible na otanga nzambe wandosola na nga na obete no mokomso po eza mwa moke na monike eza molai te osalelongo video nsima donc futa otanga Bible nga mpe na 2022 eloko mpe nasengi nzambe nga binzambe leo nzambe abimisela nga Bible naoka yango elengi mpo na omona Bible ya kitoko bakomi ani se connecte ani ningi oloba ni nzambe seke indirect meza na reproche donc mikolo ozotanga Bible te ozomona nalingi okende na Bible nalingi otanga Bible yango abimisela nga eza langage na ye aloba na nga azobimisa nga Bible alobi se connecte ya oya kitoko nga yoka yango elengi Bible bimeli nga mais na santa siko oka po mikolo mpe natangi Bible te omona mikolo wana nakomi ngai na Bible après lokwaka naza moto omona susu ni akobimisela nga nsu me nalobi na 2022 o nayebi te soki nzambe akobimisela nga su Bible yango na oyeke ka mpo na omona nsu te mais mpo modele nga na Bible nalobi mpe yango na 2022 o nalingi reproche wana lisusu te nzambe areproche nga abimisela nga ka Bible mage na okaka elengi so Bible yango ebimi mais eza kaka eloko moko ya bien te fo kotosa mwana malamu atosaka papa alinga bana oyo batosaka vraiment makasi donc ngeloba ke natosa mpenza oyo ye ndenge abimisela nga lelo nyonso na bana otango yango nakomi mpenza mpe boye yango bomoni nakomi oya na baverset po liboso ezalaki nayeka papa toke sikoyo mpenza bomoni yango mpe nakomi oya na baverset bopambola nzambe mpo na ngai. Merci nzambe aza tellement malamu aza bolingo nayebisa bino na 2022 oyo tokota susu na bonzambe tokota su makambo tobande kosala te na baneli uti oleka bagene makambo ebelebe na ne oyo tosala tobondela ndenge nzambe azosenga biso tobondela vraiment totambola na kobanga nzambe totika makambo oyo tokokaki kotika te na bane pase na ne oyo totika nzambe azala na biso boyebi biso bavideo nange eza masolo oyo tosolola tooki masumbango te mpo makambo vraimen eza serie makasi tozongo serie temps ekomi mabe toye na Matthieu 12:37 totangi Matthieu 12:37 totanga so kuna so balobi na biso nini mpona makambo ya maloba. Matthieu 12:37
balobi na biso boye. Balobi boye. Natangi yango na kombo na Yesu Masiya. Maloba na yo nde mutu eko longisa yo to eko kweyisa yo. Maloba na yo nde mutu eko longisa yo obie eko kweyisa yo. Dona malobo yo zoloba yango eko longisa yo yango pe eko kweyisa yo. Maloba na yo nde mutu eko longisa yo to eko kweyisa yo. Dona nzela ya maloba na biso yango pe tokoki tokolonga. Tokoki te me tokolonga. Na maloba na biso atali akozobondela Nzambe. Nga nazobondela epai na nakokufa te na esprit de mort o nazobimisa. Na kombo na Yesu Masiya ekende bisika bikauki. Libulu o batimonaki mpo na nga mabulu wana na bandi kokunda. Do maloba oyo ozoloba yango ekolongisa yo. Mene yo fandi kaka. Nga penda namoni pe ana okufa na nga kaka. Nga penda namoni pe ana komi na nga na suka. Na ba docteur balobi penda malade ezomona na te bakomi na ba na suka. Donc nga pe ana komi na suka komi na suka. Do maloba na yo kokweyisa yo okokoma pe na suka kodinda na libulu. Bandeko na nga toloba makamba bongo te. Nga penda namoni penda nga vi na nga ekobonga te. Nga penda bana oyo na mona mote oyo ya malonga o nga na boti. Bana na ope obebisi via bana kaka na maloba na yo. Yango balobi na biso maloba na yo nde mutu ekolongisa yo to ekokweyisa yo. Totala ngo na français so ba bo comprendre on sou bien na français tom sou bo comprendre lingala te na français balobi boye. Eza Matthieu 12 le 37. Totala ngo na français. Pardon. To Luka. Matthieu 12, verset 37. Elobi na biso boy. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Yangwana. Donc, kaka na maloba na yo, okoki okolonga pe na maloba na yo okozala condamné. Donc maloba na yo ekokweyisa yo. Donc toyeba nini tokoloba na nini tokoloba te na maloba na biso. Donc video on azolobela de makambo to sisi na biso kotanga nasi bo comprendre nde nazoloba le nonke na bino siko na makambo o nga na kutanaki nango boko comprendre pourquoi natangeli bino ba verset oyo. Bo comprendre yango bandeko nanga bote yango na misala eza bongo nga na kutanaki na makambo. Toko banda nanu toke na deuxième vidéo bandeko bolanda première vidéo obolanda pe deuxième vidéo eko sunga bino. Pour na deuxième vidéo nde na koyebisa bino esika na kendaki ko se trouver na tribunal wana na obenga oka tribunal prison spirituelle. Nde na kendo se trouver na prison wana o ba memaki nga wana na prison. C'est ça. Ezalaki boy na banda nanu kala le tozaki bana mikie. Nazoyeba le tozaki bana mikie. Mama na biso abande kozana mwa kofinga moko mwa enji mwa kofinga. Sikoyo mama zalaki so ndeti na sele to likambo mona binanga yo pende okufa ta kokufa. Okufa ta kokufa yo omona koko na biso o abota ba mama. Omona tika kolobaka na mwana boye te. Ona nini ozoloba na mwana boye. Koloba na mwana boye te. Oyebi te maloba eza mabe mire yo kaka. Mire soki yoki mwana koyiko kende kokufa. Mwa azoloba na mwana kolobaka boye te. Mama tozaki soki ta muso anga fingo ka. Yo penda yo ba tuto ata na camion ndenge ozobima bo koko na biso akosilika. Koko na biso anda olinga koloba maloba bongo te. Nga siko mukomsu na oloba nga bi nga pe banda na botama na bazongisanga mai te. No bazongisanga no ba perfizanga te. No ba perfizanga te ndi to muna ka bato mutu ba perfize nga no ba perfizanga te.
so na lobi bon koko na biso atomboki muna bina nga mama nganzi pona nyozo lo ba bon kolo baka bongo te oyite mire yokaka le mire ko yoka bongo muna oya kobela o se trouver na hôpital kolo ba bongo te koko bane ko lo nga bongo te si to na ko kola nga personnellement na yebi ke koka linga te muta lo ba maloba moko abongo so mama zo lo ba bongo modèle koko akotombokela ye na ye moko mona koko akotombokela ye makasi akolinga te aloba bongo nga nayebaki ona mutu na nga koko na biso alinga loka bongo te po alobaki nini miri eza na matoi eyokaka so ozoloba makambo boye ekokomela yo kapi na ndor kompete miri eza na matoi eyokaka ok ye mutu azoloba miri eza na matoi eyokaka bon problème ya te après sikoyo eloko nini yaki kokoma nga le nazalaka mwana moke le nazalaki deya mwana moke nayeba nga moko nazalaki vraimen banda obetanga mpo nazalaki ata tolambi biloko mayo to bana mike tosakana na bamanzanze egata nga na otiango na monoko nga na otiango na monoko nazalaki mingi nde wana nde sikoyo après eyaki kokoma na temps moko boye wana ka na Kinshasa na ba age ya ba 18 ans eza mo moke témoignage na otiango na kati po boyema makambo oyo ekomelanga na vie na ba age ba 18 ans nazalaki emoso na fandi na oyoka ta mosu libele nange te dwi mona susu mkinga nini yango esalinga boye omona isa mamanga na bi nazoka libele nange ezokobenda na oka te esalaka bato nyonso siko mona natiki nanga omona bofanda so wana ba age ba 18 ans boye oka dwi esalinga su bongo nandaki ko santi ko yokango mais bando sala par hasard eleka nango après ekokoma na ekokenda Angola le na Angola ekomaki kosala penza mwa mingi do toloba ekosala ota mosusu na mwa moko ata deux fois na mwa moko ekosala deux fois naiti bo comprendre na mwa moko ekosala deux fois okapaya libele dwi omuna osimbi boye sambela o nini ezalaki ndenge wana mais le wana mpe lokwa nasambelaka na nga pete na ndo oyeba pete pourkui esalaka ngai boye omoi to mosu nayebisi makambo wana nazali boye muna yoka dwi omwaka don baobetango ka bakara siko eyaki koleka nakende nango mbangu naye kokende Kinshasa nde nakomi Kinshasa le mama kufaki nake Kinshasa nde nake sikoyo Kinshasa wana je crois nazalaki na baso na bosani tata ba 24-25 ba 25 aboye nake Kinshasa ba 24-25 belo mwa bon donc nake Kinshasa je crois ba 25 ans nake Kinshasa le nakomi na Kinshasa kuna na mama kufaki wana siko mama sa kufi nakena na kuti siko mama kulutu azobela mama kulutu azobela donc na famille donc kufa ekotaki na famille na biso kufa ndenge ekotaki na famille nde sikoyo le nakuti bango wana nazaki sipi ya komona ke mama kulutu abela boye akoma boye nde na bandi kotuna bandi koexplike ngai ke en tout cas eza kufa po wana siko noko na biso moko otobela makasi donc mama leki na biso akotaka kokufa déjà avant mama kulutu na biso mosusu akufaka donc mama biso akufi mama kulutu na biso sikoyo azobela bamusuko bato nyonso na bato akati baoloba non eza normal te bato bakufaka boye botambula nde sikoyo nga natuni bato oyo bazalaki wana ya famille natuni balobi tozotambula partout bazoloba na biso boye baoloba na biso boye ke bato batikali misato fu bakufa donc mutu oyo azolia bato akotali kelemba fo apesa bato misato batikali donc apesa bato nyonso bato misato batikali bandeko na nga wana obeta makambo nga nakutanaka nango na famille oyo nga nabotami nango nde balobi ke etikali bato misato fo bakufa nga na bia bon na kambo wana siko banda nakola na vie nayebi menace te ke famille kota menace makambo kindoki nayebi yango mpenza te kaka le mama leki na biso akufaka kala nayokaka mama sinalinga nzoka kutu sida oyo azalaki nango ezalaki nango ya kindoki ezalaki ya kindoki tala toyebaki te soki toyebaki tongai totambula mpona sante na ye ozomona donc azalaki na sida ya kindoki
ozomona nga mpe na yo kombongo na bia bon esika na koyeba ke sida kindoki mpe ezalaka mama lobi oui sida kindoki ezalaka donc elekaki ekoka ekoleka sikoyo tikala nango na mutu ala pre sikoyo nga sikoyo leri na toke sikoyo kuna na mukuse nde baye koloba ke ifoto bazotambula kaka koyebaka me bazoba boye me balakisi biso susu mama moko boye ngunza moko aza soki quelque part wapi babi ye aza pe makasi ye penda ata makambo yango ebatami ndenge nini yabimisaka pe asalisaka pe asalisaka nga na bike bokende te lu nini ezozanga mpo bokende o boye ok problème te tokende toye kokende wana nga nautaki lunda nauti lunda na kiti Kishasa bandeko na ngai tokenda place wana pa bangunza mamango do tobengeka ngunza azalaki prophétesse do azalaki ngunza mamango le tokomi kuna prophétesse moko aza boye tokomi kuna na église yango bato balobi ke bana mike bakota te bana mike bakota te po mikolo kaka bakota nga nazalaki ba 25 ans bakonte nga lokwa mwana babaki bana mike bakota te batiki biso libanda na grande sœur na biso mukolo grande sœur na biso pe ye pe baboyaki ya kota babite makambo oyo eza makambo makasi ya famille bana mike bakota te na grande sœur oyo tozalaki na ye wana mama kuti na biso mosusu ye pe akotaki te totika na biso libanda bango bakoti sikoyo na kati na ngai nazoloba ke mama bada koyebisa ngai ke bayebisaka ye amema nga place ya bato batalaka makambo te bayebisaka ye bato batalaka makambo ndeti bangunza baprofete baprophétesse amemaka ngai te po soki amemi nga kuna bato wana bakomona eloko nga naza nango na ozala na bitumba soko nga mpe nando comprendre te soko mona tuni nini nango omona bio te po yola ozalaki mona moke bandaki kokanga bandoki banda olobake oza bamakambo moko abonga bandaki koloba nando comprendre yango mpe te soko le tokomi kuna nga na bi mama mpe andaki koloba na ngaki baplace ya boye nga nakoki kokotaka te baplace ya boye nga nakoki kokota te anda oloba biloko ya boye natikalaka libanda nde mpe batikaki biso bamike libanda mamoko grande sœur na nga alobi na nga alobi ade nde mpe yo outi lundu yo ozokabaka mbongo boye nde ozozala Kishasa oyo otikaki kala eza su bongo te tokota tokota tosala mulongo na biso na part na biso moko tokota bato nyonso basali mulongo wana bazokende mpona prophétie baprofetize mpona bango tokende batala soki ndenge okabikabi bambongo boye mutu moko alinga asala o mabe nga na bia bon aloba makambo solo abi wi aloba makambo solo esika na telemaki totemi musika mama na abimi na libanda azotala biso bato tozalaki ebele mama na benganga abengi nga bi mwana lunda nga na kamwe mwana lunda na kamwe ndeni abengi nga mwana lunda ndeni ayebi bamo babi ayebaka makambo ok problème te bamo nga na bi aloko abenga mwana lunda seke ayebi penda ke amona makambo ya solo seke aloba mamba so tokota batala soki nde nakabi bambongo mutu mona kabeli mbongo asala nga mbongo mabe ok tokota na grande sœur na nga tokompe tu na biso tokoti na mulongo ti bazokota bato ekompe tu na biso tokoti bandeko nazoyebisa binoko yango wana omoni ndenge bapaster misusu ebele bapaster bana misala mabe me ebele mpe ya bapaster ya bien mpe bazali ndenge mona bangunza oyo tobenga bangunza ya mukie baza ya bien ntuka nga na oloba mukie baza ya bien ebele mpe baza mabe mukie mpe baza ya bien po place ya mabe bazali ya bien mpe bazalaka oyo nga na mona mwasi wana mama na makambo aloba na nga oyo ti lelo ekokisama na vi na nga aloba na nga makambo moko oyo nga nakotelaki wana kuta alobi eza na problème te mama nakenda koloba na nga na makambo oyo nga nayoka pasi na libele nazalaka kolota ndoto moko boye mama na alobi nango olotaka ndoto boye olotaka boye ayebisi nga yo fo banda kosambela makasi yo nzambe akosere yo na eloko moko mpo okota na bonzambe makasi mama naloba na nga makambo naolenga afukamisanga bina senga pardon na makambo na banda koloba tobetela ngo pitale tokoma na bata wana
senga pardon na makambo oyo oloba na monoko na yo wana kutu ya makambo tolobela te na yesi bino bandeko na mokuse mama na loba na nga makambo oyo ti lelo esalama na vi na nga mais na le wana le azoloba na nga nazokamwa azobisa nga yo osala boye yo okosalela nzambe yo obanda kosambela makasi makasi na poko osambelaka te poko osambelaka te nzambe alingeli yo bongo te yo na mokili oyo makambo nzambe ayaka koloba na nga apres bane awa ke yo nga na koprefere kutu soki kutu kofanda na mokili oyo san obondelaka nga nzambe na koprefere natika na ngai okufa na yo mama naloba na nga biyo soki ozosambela te okokufa yo vi na yo na mokili oyo eza mpona kosambela aloba na nga makambo moko ngunza aloba na nga makambo oyo ti lelo ekokisama na vi na nga makambo mosusu aloba na nga na apres nzambe ele nakomi kosambela nzambe ele azoloba na ngango nazokanisi mama moko alobaka na nga mama naloba na nga nde mama natala boye bandeko na nga mama na banda kolela abandi kolela nzambe mwana moke boye asali nini pourquoi libelebeli ebedi eboye ali nango kapasi nga bi oui mama naoka pasi atuni nga libele nini nga bi nayebi te me nayokaka nayebisi grand tie na nga na bi nayokaka eza ya solo po na bande koyeba te nakosala na likambo ya libele oyo nini nazalaki na 25 ans mama na mbala moko abanda kolela bandeko na nga afukama bandi kosengama na nzambe likolo na nga mai ya misu nazomona mama lelo kuna loba so nayebaki ata kombo na ye na nga nalukisa ata ye mama wana mpona yebise ke ata obosani na yo nayaka kuna mokolo moko makambo oyo oloba na nga na vi yango ekokisamaka na vi na nga lelo mama abanda kolela abi alela mana nzambe likolo ya libele na nga azwa nini moko boye apakola nga azobondela bandeko na ngai apres lere esili wana toye kokende na tozongi na ndako nga nazokamwa kaka bon eloko nasepelaki nango te bolere wana nasepelaki nango te mpo alobaka na nga ke yo kosalela nzambe makasi yo alobaka na nga makambo ebele yo fosambelaka yo vi na yo eza na losambo yo san losambo na vi na yo eza vi eza te pa na yo yo losambo yo ndenge oza na nzambe akoutilize yo makasi nde wana kutu nazokamwa nga na makambo ya nzambe naomona lokwa so moto akomi kosambela akomi doki naomona kaka na bandeki kozala mpenza na baide ya bongo te mama naloba na nga makambo wana ayebisi nga mpe ke ndenge ozoke bokoumela to oke poto nazali na ida bo wana tokoki na mama mosusu doka tolobaki aprofetizaki na vi na nga oyo ti banda ntan wana ti lelo esalamaka ndenge kaka mama wana aloba ozomona nde sikoyo ekosala ke nasepelaki mpo alobi kameme likambo ke oyo nga nayokaka pasi na libele na nga bandeko na nga boyoka sikoyo point tokomi le tozongi na ndaku mbala moko tofanda na lupangu tofanda na lakour ya lupangu boye tofanda koko na biso oyo nga nabeteli bino lisolo oyo abandaka kolinga te nga nalobake nga banda na botama na bazongisanga mai te oyo abandaka kolinga te mama biso afinga ke yo mono okufa ta kokufa anda olinga biloko wana te tofanda boye nga mamona banzoloba bato ebele bazalaki wana nga banzoloba mama ngo aza makasi alobi na nga makambo ebele mama ngo alobi na nga makambo ebele donc aza mpenza profetese asolo makambo alobi na nga vraimen mais nandimi kaka po abengi nga mpe mwana lunda epuis alobi nango ebike libele nange eza na cancer bato nyonso bakamwe libele eza na cancer nga bie eza na cancer libele nanga oyo eza na cancer yaya na ngai oyo ya mwasi oyo tokendaki ne abandulu bati ade alobi na obongo te nga bi oui mama ngo alobi nanga na cancer mama ngo alobi nange eza na cancer koko na biso afandaka nga maboko aotala nayebisa bino likambo solo na famille nanga oyo kozokisa ye mitali ya zoka na ye koko na biso oyo abota mama na nga oyo le tozokola nalingaki epliske mama soki olobi ofundanga mpa mama na oseka mpo mama tozali lokwa bakamarade mais soki olobi ofundanga mpa koko na bandi olenga
koko abetaka te mais so azopesa conseil yo moma ya miso ezokita soki tozwi mwa chance akopusa na mwa classe ndeti nga nake kokoma ntina 6e des humanités grâce ya koko na biso oyo ezalaki ta mosusu ntongo etani na ngai na mama toolanda koko ye azosenga mama pesanga na mbongo nasengaki opesa mbongo mpe koko pesanga mbongo doki bongo siko koko wana oyo nalingaka na vie opo na nga ezalaki ata mama akufi na ye koko aza deja mama koko afanda akanga maboko azoloba eloko te nga nalobi ya solo koko balobi na nga na cancer balobi na nga na cancer na libele mo libele oyo bakata nga yango na oyebisa bino maloba libele oyo bakokata ngai yango mamo ya na nga tomboka ade alobi te koza na cancer nga na be aboyine kaka koloba komba cancer alobaki libele no eza akobeba abaki libele no ebeba alobaki yango mama wana alobi libele na nga mama prophétese wana alobi libele na nga eza akobeba donc nge loba nini eza cancer do bato ya cancer basala ni bakata bango libele mbamoko ya na nga alobi me asalisi yo apakoli yo babiloko pakoli yo wana nga na bie me ndenge abondeli makasi ndenge alelili nzambe mpo na nga siko elekeli nga moto ayebi na ye nga te napesi likuta te eloko te napesaki eloko te me tala ndenge afukami abondeli aleleli nzambe nawumelaki koleka bato nyonso bazalaki wana nga na bie ya solo abondeli mpo nango alongoli yango donc bozomona maloba nalobi wana ke na cancer aleya na nga telemi nga mosu na bie ya solo alongoli yango penza azwaki biloko moka mwindo apakoli nga alobi abondeli antoka naza si na prière wana nabiki naza si penza ke doki nabiki nalandisaki maloba wana eleka nango bandeko na ngai ekokoma nazoyebisa bino makambo oyo tolobaka deja nalobi wana tokontinue boya otala ndenge eyelaki banda na longwe na nga na Kinshasa nazonga ngola bandeko na nga natikala koyoka ta dwi ya mokie te natikala koyoka yango lisusu te na vi na nga natsali le na longwaki anaki Angola nasalaki lisusu je crois 2 ans na Angola bolimbisi nasalaki lisusu bandeko na nga 2 ans na Angola le nakomi na Angola natikala koyoka yango lisusu te naye koya poto le naye poto sikoyo nayebisaki bino ke mutu moko likelemba mutu aliaki na ye apesi mama kuta biso wana pe otokendaki na ye na eglise wana akuye pe kokufa na ye pe ka lisusu noko na biso pe akufi po kuna partout bandoloba na bango bato bandotambola bandoloba bato misatu fu bakufa lisusu soki ka bato misatu bakufi nde kimia ekokota ok mama kuta na biso akufi noko na biso akufi etikali siko mutu ango atikali na mutu moko po apesa etikali mutu moko fo apesa nyonso ezalaki kaka bamama mutu bakufa ti ok etikali mutu moko akufa nzoka nde mutu wana sikoyo lenga nawutaki ni naki Angola nde nayaki mwa bambongo kaka mike nazwaki na lunda ana nde sikoyo ayaki kopesa sikoyo ngai alobi ke bongo mwana nakoki kopesa mwana na plasi ya nene babi mwana ofa azala oyo akola lero atangi nkombo na babi me aza na mwana moke alobi me aza na mwana moke me azopromettre mpo ayaki awuti lunda ye na mbongo epi toyokisango azokende poto balobi na ye kuna ke bon mokolo akokende poto pesa biso deja ame na ye tozwa deya molimo na ye bazwaki deya molimo na nga batiaka yango na prison spirituelle po mokolo akokende ka poto nde tokoboma ye ozomona do ezalaka bongo ntina nazalaki na nga na Angola nazoteka na nga vie ezomarche kitoko nzoka nde nalotaka na nga mpe ata ndoto moko ya mabe te nzoka nde bazwaki deja molimo na nga si deja apesaki ngai
donc natikala eka nzoto na nzoto mokolo kaka baoboma nga kuna nga mpe boye na kufi ezalaka bongo na obetela bino yo nalobaka ke na obetela bino baprison spirituelle ebele oyo nga na viva nango ndenge elekelaka makambo nga na moni elekelaka kuna na koyebisa bino yango siko nayebaka te wana mpe na vi nalotaka nanga bandoto te lesko naye koya nde poto awa siko bango basalaki ke mokolo ya poto funa kufa siko nga mpe na ngola kuna nalobi ke nga so nake poto naonda kaka kosambela na poto nde na banda kosambela lesko na ye na poto nzambe siko akomiki kolobelanga na matoi ke yo lobaki mokolo ya poto banda kosambela yo vi na ofo kosambela yo vi na oboyeboye nzambe akomiki kolobelanga bongo siko entre ta siko nga siko faye siko babomanga lokwa na ye poto siko faye babomanga siko basalaki nini boyoka eye kosala nini nake na Londres naye na France nafandaki na asi na 2 mois na France 2 à 3 mois naye kokende Londres le nakomi Londres nakomi na ndaka grande sœur nanga le nakomi na ndaka grande sœur nanga aza ndoi ya koko na biso le nakomi kuna lokwa ya pe poto kala toyokaka bana ne na bakombo nakomi na moni bana oyo toyoka na kombo na moni bango na misu na sepeli makasi na bengi na Kishasa pa na biso nazwi noko na biso nazosola na noko na biso nayoki koko na biso azoloba pesa ngai bandeko na ngai yango nazoyebisa bino bondima ndima te ata conseil moto azopesa yo ekomema ona liwa po ndimaki conseil wana noyebisa bino ya solo nga nakutanaki na makambo po ndimaki conseil wana yango ekomema ona liwa koko na biso bota ba mama absengi telefone bopesanga mama nganzi na solola na ye nazwi nga pe koko naza na Londres te na moni ndoi no mama nganzi yokanga na yebisa yo koko na moni ndoi ade yokanga na makamba ko yebisa na mamba yebisa o ngabi okay loba na ngai mbala moko koko na biso bandi koloba na nga bandeko koko bandi koloba na nga mama nganzi boyoka conseil ezaki conseil normal koko na biso nde na yebi apesaka conseil ya bien oyo ekolisa biso na éducation ya bien période wana le nakutaki Angola nakende Kishasa le na ozonga afandisi nga bina nga mama nganzi mboka oyo ozali eza mboka oza na papa te mama te oza na noko te wana ndeko te kuna me na bangaka te ndenge ozalaka kuna mpo nayebi kozalaka mwana malamu nayebi kozalaka mwana malamu me ndeko na yo mosusu oyo akiza mpe kuna zalaka na ye epesaka ye conseil yo kuna na conseil ya opeso te mpo oza deja mwana malamu koko na biso aloba na nga bonga na bi ok merci koko abi na nga naza conseil ya kopeso te mpo oza deja mwana malamu bandeko lere siko tu wana sikoyo boyoka abandi koloba na nga na telefone mama nganzi naza na posaka nayebisa yo ke ndenge okomi na poto wana alobi na nga boye abi mama nganzi nazaka na posa nayebisa yo ndenge okomi na poto anga mpe naoyoka nga bien koko naoyoka nazoyoka ndenge okomi na poto wana kosala kindumba te mobulu te ndenge okomi na poto po soko osali mobulu sida ezali oyebi ke sida ebomaka bandeko ndenge nayebisaki bino ngai te po nga na kotombokela koko te nga na kotomboka te na mbala moko na banda kotomboka na nduganga naboyi nanga pona nini oloba nanga bongo pona nini oloba nanga mpenga conseil bongo eso oyebi nga naza ndumba oyebi nga naza kiki ndumba pona nini le nautaka Angola na yaki Kishasa opesa nga conseil wana te pona nini nabandi kolela koko naboyi nanga okopianga conseil ya boye te pourquoi sida boyela yo maladi akufa na sida mutu boya kufa boye sida yo kaka bato nyonso bakufa na sida pona yo pona nini olinga maladi ya sida boye pona nini olingi sida koko pona bandeko nzambe azotala nga na oyebisa bino makambo ya solo natomboka na bandako olela nga bien pourkoi ozosala nga boye koko pourkoi ozoloba na nga makambo ya sida wana nazoyebisa binoko nazoyebi eloko teke nzoka nde wana nzambe ayaki koloba na nga nsima na oyebisa bino
Non, non. Na tombo kanzo kezaki esprit na ngamu te boyi. Wana na banjo sambela te. Wana nanu na bandi ko sambela te na tomboka. Na bandi ko lola kokwe. Pourquoi ko pesa nga conseil ya boye. Koko pona nyo ko pesa nga conseil ya sida. Pona nini. Pona nini koko. Yo pourquoi linga ka batu baza na sida. Pourquoi yo ndima ka sida ezali. Maledi yo na kufa kako sida. Mutu boya kufa boye sida. Nanya kufa yo linga ka sida. Na tomboka modèle wana nazo lela ndisko mobala grand temba muti de pukuzu gangile konga bitete aboto nga telefone na bandu landa nazo bilai boyebi bilai penda ko pu nazo pisa nga na lobela ye pisa nga telefone na lobela ye ko posa nga bote nazo lela wana sko bandu ko sola kuna mobala grand temba zo bazo lela makasi pourquoi pisa conseil yango zo lela boy atombo nazo lela Bamunga mone ko susu nkanga bi pourquoi nous les la makasi boy pourquoi kapesi nga conseil ozomona pourquoi kapesi nga conseil na tombo ki makasi boy eleki nango mais na oki passe na mutema pourquoi koko lenga na uta ki Angola na kende Kinshasa alobaki na nga naza mwana malamu abangela kangai te na mboka oyo kutu ndeko azate bongo awa na mboka oyo grande sœur azali grande sœur azali bayaya pe bazali pourquoi kopesa ma conseil ya boye conseil yo pe na lingi yango te koko pourquoi pona nini koko considérer nga ndumba to ndenge nini koko donazo sepela nango te atamuke bandeko na ngai après nzoka après wana kande nzamba bandeko lubanaka na to na sambela nde na komi ko sambela kaka le na ina bonzambe nde nzamba bandi ko expliquer nga makambo ya famille nzamba zo mema na réunion bandoki ya famille nazo mona ndenge na ba réunion na bango bazo bunda famille ya mama bazo linga ka nga na kufa famille ya papa bazo bunda baboyi famille ya papa kutu ba yeba biso te famille ya papa na biso kutu kola to yeba bango te papa biso lera kufa bazo ba biloko basama nyonso ba ko sala to banda ko mona bango te to yebi bango te mais bango nde mutu bande ko bundelanga na ba lenzamba ya ko bimisanga zo kenenanga na participer na réunion bandoka otika nga pepe na kutu koma na biloko wana otika pepe na tabita la bango nde ba sa réunion ya lelo eza na kombo no yo nde konanga o fuko bondela ka chaque jour fo bondela bato nyoso ba osala réunion leo na kombo na nga nzambe tia confusion na kana bango ngana mona confusion nzamba so bananga adeno moni confusion de koti bango donc ba banda koswana wa makasi bitumba poni ni famille papa ba boyinga na kufa me famille mama babi dukuta tozwa e wana to ezamba sujet mususu ozomona siko isali ndenge nini leo esali bongo nzambe swa akome ko expliquer nga après na si quelques mois alobi na nga oyebi mukolo oyo koko na yo abenga ka na téléphone nga na bi wana nzambe le akome ko sola na nga eleka mikolo mingi te ba mwa mingi te abi na nga Adeline soki kaka ondimaka abi na nga ndenge koko na yo ayebisaka yo le kutu nzamba oloba nanga ko ezozonga penda boye makambo onde ezaki abi moni koko na yo leka alobaki na ona telefone bongo ke ndenge oza wana zala mayele sida ezali kozala mobulu te so yo olobaki kaka ya koko na yoki pa sida na nzoto na yo nazolisa no nzambe mutu apesanga explication wana abi soki kaka ondimaki sida nge kota na nzoto na yo mais lokolo tombokaki oboyaki yango olingaki conseil wana te yango obikaki na sida na temps wana Seigneur yo nayebisaka binoko soki mutu onayebi te baza na bango bazana baleka na besprit de mort lokolanga nzamba alobi soki kaka ondimaka conseil koko abande koko na yo abande kopesa yo na telefone mbala mokale koko na yo ki chu ekoti yo abi mbala moko le kongo bando kendi le ka kongo ko yoka bientôt ngo ke na hôpital bana bakambo mona sida bato baninga baloba nini keseke na Angola kuna asalaki mobulu wana nzambe mutayebisanga
Kanabi yesolo alobi ayebi singa lobi oyebi mama leki na bino akufaka na sida oyebi ke sida na batiaka yango mpe kaka kotia ngana bina yo kaka mama lobaka bongo periode moko abi wi ezaki batiaka ekotia alobi nanga tangaka lettre wana nakota te ozomona doki kondima bi ata bakomeli yo likambo na lettre bon lokwa leo mpe tozala na balettre te na bamessage toke nango mpo bakoma utilize batelefone na message kaka nini boye ezala mayele vraimen nalingaka yo mingi kosala eloko boye te mpo so osala eloko boye koriske yo ememo na liwa yebe merci na yoki conseil te loba te ngana na okosala yango mpe te mpo ememaka mpe na liwa te na osala yango te mpo ani okepianga conseil ya boye donc nga nzambe ayebisi nga bia Adeline mpo kaka oboyaki na conseil wana otombokaki esika aeshuwaki mpo na sida na ye oyo alinga okotisa na nzoto na yo nzambe ayebisi nga olingi kosufri na maladi wana ya sida oke na hôpital basali boye bazongisi bolingo osala donc ezalaki na 2002 ezalaki na 2002 nzambe abi nanga na ngai nakufa na 2003 donc ezalaki na 2002 na début ya 2002 na ngai nasufri nango pande nane na 2003 nde nakufi ozomona donc yango nakoyebisa bino bondima baconseil nyonso te yo nayebisaka bino conseil nyonso eza ya kondima te yo ozondima bindimandima yo nayebisi bino babiloko mosusu bayebisi biso oyo eloko boye eza mabe eloko boye eza mabe kondima bindimandima te bondela soki oyo koyi kondima oza convaincu ondimi mpenza sava surtout baconseil nde na oyebisa bino boye mutu apesa o conseil omoni ndenge oza wana fo kokeba vraiment na coronavirus o vraiment fo kokeba fo kose protégeaka bien po soki obimi oye sukula maboko osala boye bien si azopesa conseil kitoko mais yo fo loba nde nayoki conseil wana me nga ekozwa nango nga te nga ekotelemela yango kaka ozomona kotelemela yango kaka mpo le yo ozondima bonke soki na sukoli maboko te kezwanga okosala mpo sukoli mpe maboko te mpo tie boye ezwi yo nzoka nde ekoti yo nde maloba na eka lokolo ndimi yango doso na sukoli maboko te ekoki kozwanga fo totelemela yango oui nasukwana nga maboko me ata na sukoli maboko te kezwa nango nga te fo kolata maske bien kanga maske na openda bien mpo mpepe wana ezozwa wi nakanga maske na nga bien me ata nakangi na nga te ekozwa nga te nzambe akoprotege nga c'est ça ozomona do foto za mayele na bindimandima yo nalobi de video oyo nazosala nazoloba ya bindimandima na maloba koloba toyei kokoma nasisa kaka parti oyo ya kala comme ça na deuxième vidéo nde na oyebisa bino oyo euti kosalamela nga sikoyo na baperiode oka na lexi baesprit de mort awa avant 2022 nde balingaki ke 2022 nakota te nazala te na 2022 donc nakosalela bino ndenge wana na deuxième vidéo yo olanda mpe deuxième vidéo mpona oke koyebisa bino na deuxième vidéo ndenge nini malobo nalobaki ememi ngai na prison bandeko na nga nayebisa bino na deuxième vidéo alapres sikoyo eloo nini ayaki koleka lokola alingaki atia sida na nzela telefone nga mpe naboyi na nga kondima na telemeli yango akoki lisusu na sida te lere akoki lisusu na sida te wana nga sikoyo nakomi sikoyo kosambela lere atiaki mpo na telefone wana nanu naye na bonzambe te mais déjà en France nayebisa bino déjà na France nzambe daa ndako loba na wana litoi nando loba na wana na litoi mais nando oyeba teke nzambe moto aoloba na nga nake mpe kuna na Angleterre nzambe akontinue koloba na wana litoi mais lere oyo nasololaki na koko na telefone oyo nzambe abike soki kaka na ndimaki conseil wana sida le même jour engei kotsanga sida na nzoto ozomona nde wana nano nabandi kosambela te me nzambe deja ka azobengaka nga na litoi azoloba na nga na oyeba te ke eza nzambe moto aoloba na nga ozomona ala apres sikoyo eloo nini akoleka wana sikoyo nakomi sikoyo kosambela nde nabandi kosambela nde esika naye kokomprendre ke nazandi na esprit de mort wana sikoyo le nandi kosambela bonzambe ayaki oexplike nga ke sida engei kotanga wana apres le ndaya nakomi kosambela akomi kolakisanga makambo mais lere esalamaki bongo apres kosalama bongo akoki kotianga sida te eloko nini sikoyo asalaki aye
omoni sa kufa na ekoko na biso yango moni baloba mémoire moto akufa kosalira yango te me nga namonaki ye na lie de tourment namona koko na biso abota mama na lie de tourment mokona oyebisa bino na oyebisa bino namona ye na lie de tourment na obete bino le na oloba le na obeta lisolo wana ndenge nakendaka na kovisite lie de tourment na oyebisa bino namonaka ye koko na nga namona koko na nga nayebisa bino condition namonaki ye nango kuna do yango wana nazosali mémoire na ye moko te bakoko na ye bana na ye so boyoki nga désolé nga nazosala makambo mpona bana nzambe naosala makambo mpona bana nzambe bazwa mayele mpo mama aboti yo akodétruire vi na yo akobongo mpo koko na nga nalingaki ye koleka mama botanga alingaka nga mpe makasi metala anga kolongola nga na mokili anga olongola nga na mokili na age nini anga olongola nga na mokili do na age ya ba 29 ans je crois na ba age ya ba 29 ans nga nalongola na mokili tala nuna donc mutu doki na age 29 ans donc esika tant oyo mutu ayokaka meme elenge ya vie à partir de 29 ans akomi kosorganize na vie na ye de temps wana kaka oyo nga na ngai nalongwa na mokili ozomona me mutu oyo alingaki nga makasi nga mpe nalingaki ye me atielaka nga lino asuka fo na kufa do lere akoki kopesa nga sida te aye kosala sikoyo ndenge nini aye kopesa nga kosala ndenge nini nga sikoyo lokola nazongisi bino pourkui nabetela bino histoire wana ya makambo oyo nalobaki ke naa na cancer do maloba na nga aye sikoyo kokanisa lokola nakoki kopesa ekondimisa ye conseil te mpo sida ekota ye ok nakendeka na maloba oyo ye moko aloba nayebisa bino bandoki bayebi makambo koleka biso bana nzambe donc koko na biso banda tozalaki bana mike ayebaki ke mutu soki alobi likambo monguna azwi yango akotravaye nango lokwa na temps wana tozalaki nano zei ya koolia biso te ifo tokola totanga baklasi tokoma bato minene nde wana akoolia biso mpo tobota mafuta le wana bandai na koprotege biso yango banda opekisa biso bolobaka boye te mire koyoka kolobaka te ke obelaka te mpo oya kokoma maladi anda oprotege me ye wana kaka na kamoka le na olobake libei na eza na kanser afanda kimia nzoka nde afandi kimia bonga kandi abi nazwi lere arate na sida alabi te lokola alobaka yango na miso ya bato nyonso ke aza na kanser na libele na ye nga nazotia mpe susu kanser lokola alobaki yango aza na kanser na libele na ye nga naotie kaka kanser mpo nakorapele bato bozoyebaki alobaka yango banda lere ayaka periode wana po nyonso wana mpo bato bakange ndoki te mpo le na ngai nakufa na sida balinga balobaki sekele azalaki na ngola na lunda kuna asalaki kindumba le mpe ngo opesanga kanser so nakufi na kanser balobaki kanser nekuta bandi nango kala ye molere ayaki alobaki ke bauti na eglize wana babaki aza na kanser bandeko na nga mbala moko wana le na bandi kosamba ya libele tomboka libele o banda mama na bondela mpona nga pakola nga so biloko nini pakola nga ekendaka nango pasi nyonso ekendaka natika su koyoka pasi te ezongaki ngai wana na 2002 kokoma na nga na Angleterre kala mingi te ekomi dwi bandeko na nga nayoka pasi ya libele ya bato ya kanser donc nazalaki kafuna kanga ngo soki bandi kobendana na kokanga ngo boy juju mona kangi ngo na kangi ngo siko constant na salaki libele ndenge bendana nga makasi na ken hôpital le na ken hôpital na ici médecin traitant na ici GP na nga na ibisi nga na bitala nazoko yoka libele ezobenda nazoka nde na expliquer soki tomboki ezobendana funa kanga ngo boye atalinga atali age abi atalinga atali age atali abi en tout cas nayebi te vraiment na age no wana ba 28 ans
abina âge na oboye mais ndenge ozopesa explication na yebi te soki kozala cancer to tumeur mais na kotinda yo na place moko basala yo ba examen bayeba soki eza nini. Bandeko na nga wana pe période wana nazobondela mpona ndoki komona ndenge nayebisa bino okolala boye bandoki bakoti na ndako ozomona nde baokota na mii tu akoti batelemi wana basali réunion yo esika oleli ozoganga nzambe nanga mwa basali réunion na bango na balobi so mamie bale bapusaka pembeno so bio nom de Jésus babeti mituna mire bapanzani wana siku na vivre bloka bon siku na komosambela makasi église te nazwa formation moko te nasambela te ko nayeba ndenge osambela te nazobondela ka makasi nzambe boye puissant somo ezotoka se kotoka sikoyo periode wana sikoyo soki na bandi kobondela makasi libele etomboki ngaso na bipuna nyonso nazobondela ndeko na nga so oza na pasi eke okoti mabondeli mo makasi so omoni pasi wana etomboki kobanga te nga gezo eyelaka bongo nga so nazoyoka pasi quelque part na bandi kobondela mpona pasi wana soki kaka namoni pasi yango etomboki makasi yebaka ezokende ezalaka ndenge wana nga naremaka bongo donc nazalaki so nazobondela libele etomboki tio etomboki makasi nde après eyakosila mokolo mosusu nalali naolota ndoto naokenda nzela mwana moko abengi nga vie moko aza na ndako wana azobenga nga na avieni nakota na ndako yango molili ngabi ndako nakomoluka porte eza te ndako yango ndeni molili boye toshi moko euta likolo etoshanga nazokima porte eza te na ndako na mwa ndenge akobimela te toshe ezolanda kanga elanda nga binakimi mpe mingi nakomi fatige natelema kaka toshe ezolanda nga ezotoshe nga makasi boye soki ekoboma nga natelema natelemi boye namoni bamo toshe yango mpe ezwi nga mobimba nakomoluka sikoyo kotala toshe yango me nazomona ondiri troni moko na kati me miso ezoswa moi namona esika éclairage ane ezowuta eza te po ezosala nga miso mpasi nazotia kaka boye wana nini naokompre te mongongo ebanda koloba na toshi wana ewuti likolo ezoloba mongongo wana elobi na nga ntango nyonso osengaka nga bolimbisi nalimbisaka yo ntango nyonso mpo lelo wana nazalaki so naina loko nayebeke na esprit de mort nayebi nde na okufela te so naina kati ya prince na binzambe limbisanga so nasalaki mabe moko mpo le na okati ya prince le na okufanaki elola toshana lere etoshaki nga eloka liboso bani na nga lere nyonso osengaka nga bolimbisi nalimbisaka yo bandeko mongongo ya nzambe ezoloba na toshe na likolo nazomona lokola troni moko nazomona lokola me momona eza te mpo ezoswa yo na miso soko oforce ekoboma yo miso éclairage elekaki etoshe nga mobimba boye alobi na nga oza délivre na maladi alobi na nga oza délivre na maladi olingi su nini nasalela yo na vi na yo nzambe atunanga olingi nasalela yo nini oyo olingi na vi na yo nga nzambe nasalela yo natali nalobaki yo nakokaki koloba na oyebisa bino te eza sekele nasengaki yo nakokaki kosenga ok alapres nde eyakokatana nde nayaki kolamuka le même jour le nalamuka pasi wana ekenda libela pasi wana ekenda libela après nde nzambe ayaki koyebisa nga alobi ke ataki yo cancer na libele mpo yo lero ozalaka na Kinshasa olobaka ke oza na cancer yango nasalaka obongo mais alobi na nga maladi oyo ozalaka nango wana lero okendaki pai ya mosali na nzambe wana mosali na nga asambelaki nakangolaki yo ne eloko apakolaki yo obikaki yango moni le bato baloba bangunza babandoki nga naloba te nyonso te mpo oyo nga nakutanaka na ye mama wana ndenge asambela mpo nange mpe nzambe akonfirma nga ke maladi oyo nga nazalaka nango omoni oyo nga nazalaka na nga nango wana ezalaki nango ya kindoki te ezalaki nango normal nzambe abilai mama na bondelaki mpe apakolaki nga kisi oyo atiaki nga ebikisaka ngai nzambe ayebisi nga abime lokolo lobaka
koza na cancer le barate yo na sida nde yango wana batiaki yo cancer mpo yo moko olobaki. Ndeko na nga totala makambo tokoloba, toyeba nini tokoloba na nini tokoloba te. Ata na mwana oyo nazomona mwana oyo mpe amayele eza kokoka ete okoki koloba ke nzambe na nga nomona mwana mayele eza kokoka te bikisa mwana oyo, mwana naomona mayele eza kokoka te Seigneur sala quelque chose, wana eza problème te mpo ozosambela koloba te ke mwana oyo namona mwana mpe amayele kokoka te mwana oyo mpenza papo na yaya ye na leki aleka te, oyebi moto aza pembeni te bazwa mayele mwana mpe balongoli ye mo mama lobi mwana azala mayele te. Siko tika biso tolongola. Doki toyeba makambo tooloba. Nakanga pase mo ndoki na Angleterre, nzamba aloba nanga aya na église balobane a se comporter bien na église maître na bango. Abi nanga za membre na rose quoi. Abi nanga balataka eloko moko boye. Balataka singa moko boye awa soki nde nini balataka singa moko boye. Abi ye lokola maître na bango atinda émission na église alobaki ne mo alata boye te. Abi nzamba abi nanga ye bakotisa ya ye awa singa moko na poa bakotisa ya ye awa bamisu balata yango boye me ye lokola face à la pasteur na église batie awa batie yango na loboko abi bakotisa yango place oyo bakotisa yango awa moni banzela moto zala nango bakotisa yango place na kwa. Nzamba lobi nanga mission na église eza kaka po amemaka makambu bandeko nango moni sata travailler kaka na information alingaka information makasi soki aza na information te po adétruire moto ezalaka pasi alingaka information yango atiela biso bamicro bakamera ayoka bamakambo na biso mpo à travers oyo azoyoka yango ya kolinga kodétruire biso. Donc paster wana akenda na église mpo batie maître na bango wana nzambe esenga maître na bango atie na église mpo ayokaka makambo ya bato bayebisaka ye. Paster enga nde na aliawa nazoka mutu pasi wana nzambe apesanga explication abi soki moto aye koyebisa ye likambo ate ezalaki grave te ye siko akomema sikoyo information kuna na monde na bango lere amema information na monde na bango ale bagravese yango yoko okende kaka paster nde nalia na oyoka mutu pasi makasi na olinga kosambela mpona nga mpona olinga nakende hôpital batala mutongo soki eza nini soki kozala time to nini ale bango siko bakozwa yango abondeli mpona nzoka na butu akepesa information. Nzambe nanga ye kaka memaka information ya bana nzambe oyo bazobenga ye bazopesa ye basujet de prière à partir ba sujet de prière na bino wana yango wana ye sikoyo amemaka kuna mutu boye aza na problème boye mutu boye aza na problème boye bango siko bazwa problème yango bayesi yango grave parce ebondela mpona nga mpo nakotiaki demande moko boye na mosala na ya bien nazoluka bazwa nga ale ye sikoyo liaka obondela mpana amemi kuna oyo aza na programme moko boye ya mosala baolinga bazwa yele bakwetiki nzambe ayebisanga yango ozomona yango wana tozala mpe mayele yango moni makambo mosusu le yo olobaka na bapase bobondela nga mpona nga eloko boye emashaka te bondela mpe yo moko bondela yo moko na likambo na nzambe oyoka yo yango nayebisaki bino moko boyeba nayebisaki bino nga bi moko so ozobondela obondeli adoro ogandi osali boye mona basujet secret na yo na kati ya motema mpo oyebi te kamera ni eza bandani oza na bango na ndako ozomona mpona basujet na yo oyo ozosenga yango eyelo bitumba. Donc wana nalobi ndenge esalamelaka nga kala na makambo oyo nalobaki na makambo oyo soki nandimaka mekotisanga sida yango moni totangi awa na totangi na nini je crois na proverbe 18:21 maloba na yo moko ekoki komema yo liwa ekomema yo na liwa maloba na yo moko mpe ekoki kobikisa yo. Donc ngale balobi na nga soki ka nandimaki ye na yoki mbala moko sida na nzoto mais lokwa na tombokaki donc ezalaki esprit na nga etomboki donc nazalaki esprit dire ndenge na osambela te nde mikolo ekomosala nga nde nayefe bino ke na bilo ya matoi okokotumbuki tetete nga lokolo te boye te
nde nasalaka periode wana. Mais nanu nazalaki osambela te. Yango nzambe na biso ayeba biso. A travers pe na biso non tokomi kati na ete. Totambola non na obanga ete mais asalaki na biso video eke mulai. Na deuxième vidéo na osala pe ka lelo nazo yebisa bino siko makambo oyo ekomelinga na periode oyo kaka. Na yebisa bino na ndenge kende komema ngai na prison wana obozwa mayele. Nzamba sunga moko na moko na video oyo eke mulai na oke na deuxième vidéo botala encore moni na sele no 3 vidéos na tika quand même espace on sele no sous 2 vidéos oyo botala yango so na moni botala yango mbangu na osala sous vidéo musu kala mingi te awa donc nzambe asunga biso vraiment yango na lobi ke il s'agit pour ça 2 vidéos 3 vidéos parce que babi maman Denis ça nota 5 par jour eza problème te ane o biso na nzambe biso toko travailler lolengo to travailler kite na oyebisa bino tosala lolengo tosalaki te oyo nyonso eza kati na nge ekobima nayebi ke esunga bana nzambe nayebi ke esunga bana nzambe tolobaka te ke nga kutu na monde eti na okufa na nga kutu boye lobi toolanda na papa Didier président nani Tshisekedi alobi Congo se kufa nango kutu kala. Toza kutu neloka oboma lisute nyonso se kufa. Baloba bongo te. Koloba te ko nga kunde na zaboy. Nenga lobi bongo ezaka ndemo muta lobi nga kutu vi na nga. Si kutu na kufa na nga kala si baboma nga si na kufa na nga kala. Elo malonge eza sukati na nga ite. Elo malonge eza sukati na nga te. Do si na kufa na nga kala do ezanga aka bakunda nga. Do yangwana doki omoni biso bana nzambe tozana elobeli ya bongo te. Congo se kufa nango na ba richesse ebele wana. Ese président yebi te ke ti lelo diame bima kaka. Ese président na biso yebi te na monde entier. Matière o bazo saila ba portable na ba ordinateur ezo uta na Congo. Ese yebi yango te? Ese yebi yango te? Polo ba ke Congo se kufa nango. Mboka nini oyo ese kufa nango mais ba matière première ezobima kuna yo za président linga oyeba lokolo comprendre ke na ye kokuta mboka oyo se kufa comment mboka ko kufa mboka oyo eza na matière première lingo kota koto fongola miso bi non mboka eza na matière première ko kufa te mboka oyo ezolisa mokili mobimba ezosala ordinateur lelo yango ezosala système nyonso esala na mokili ezosala ordinateur lelo makambo e marché te. Eza na mboka o Congo. Comment mboka ngo ko kufa ngasiko na mokondi na otelema. Na otelema. Message o ya koloba na place wana. Oloba ke bana nzamba ba Congolais. Tozala molende. Tozala molende to mona teke wona yo zo mona ke mboka kufa. Me kondima ngote. Loba ke Congo na biso ata tozo mona ngo. Ezabo me toza molende toza na ba matière première toza na nyonso tokomata tomona teke Congo eza kokufa po yo zo mona eza kokufa parce que faut pesa nde totanga ki on a faut pesa maloba kitoko maloba epesa ka vie po wana banguna baoloba ba yimo président na banga lobi ke Congo se kufa nango donc bazana baona batina ba matière première o tika soto sasa bien nde mona vie ya mutu yo loba ke ngakunde na zabo sina kufa na ngakala mono kusa kufa na ekale bemba kotele makaka akuboboma mwana lobaka nzambe moko ana intervention nzambe me pona mboka Congo espoir ezali pona mboka Congo espoir ezali ba o bazotala na kimosuni nde baoloba ke Congo eza akokufa na kimosuni me na molimo Congo ezotombwama bato comprendre na molimo comprendre Congo ezotombwama toza mikolo utoleka nzamba osola nanga nzamba ebisinga boye nzamba lobi na nga Deline andoloba na mamusu po akoti mamusu abi na nga Deline oyoki ke ozoyoka ke
nani comme nani Félix Tshisekedi nzambe abinanga Deline ozoyoka ke Félix Tshisekedi azosala ba dépense ebele ozoyoka ke Félix Tshisekedi azosala ba dépense ebele ngana bi nayokaki ngati nayokaki ka osala ba dépense ebele azovoyage osala ba dépense nzambe abinanga lelo pe auti ozwa 2 millions abi lelo pe azwi 2 millions mpona ba dépense na ye oyebi yango ngana bi azwi 2 millions mpona ba dépense na bi azwi yango lelo azosala ba dépense ebele oyoki yango ngana bi nayoki yango nayokaki yango bato balobi nayokaki yango onge nayokaki yango quelques jours papa dabi azosala ba dépense moko pamba ba voyage boye olasala makambo mosusu nzambe ekoloba na bandeko nazoyebisa bino nzambe alobaki na ngango nzambe alobi na nga abandaki kosola na ngai eleki mwa mikolo anabetela bato nakokai kobetela alobi nango oyebi ke Félix Tshisekedi oyoki abi na nga Deline oyoki ke Félix Tshisekedi azosala ba dépense ebele azosala ba dépense ebele oyoki yango nga na bien nayoki yango aloba na ngango zela eleki mwa mikolo ezalaki mokoni te tokeka abi na nga oyebi ke Félix Tshisekedi azosala ba dépense ebele azosala ba dépense ebele oyoki yango nga bien nayoki ka azosala ba dépense ebele abie azodepense mbongo pamba abi kutu lelo nde nga na osola no boye azwi lisu 2 millions azwi 2 millions lisu mpona ba dépense ne nayebi te mboka eza kokufa nzambe ayebisaki nga wana nzambe moto ayebisi nga mpo nzambe amonaka nyonso ayebisi nga oyo loba na mapase mwa bi mama Deline Saint Esprit azalaka songi Saint Esprit aka kosignale makambo nga abi moyen te nzambe ayebisi nga abi nayebi pete pourquoi ayebisaki ngango abi na nga lelo nde na osola na yo boye azwi lisu 2 millions mpona ba dépense na ye ayebisaka ngai yango mikolo uti oleka sikoyo ye oyo azosala ba dépense ebele na mboka oyo se ekufaki nango abi aza suna eloko aboma te donc ye azosala ne dépense na ye ana eloko aboma te na mboka wana mpo nyonso se ekufa deja nayebi te lokwa batieli biso mpe ndambo peut-être na nsima mpe alobaki ke tokuti ya kokufa en tout cas nayebi te so malobani ala nse ya nsima mais oyo ka bakateli biso wana en tout cas eza vraiment kitoko te mpona biso tolobaka biloko bongo biso bana nzambe nakotisi yango kaka mpona yebisa bino ke mwana nzambe ata makambo ezomarche te ezalaka na espoir ata kutu ozomona mpe naomona mpe aliwe ekomi ezalaka espoir ezala kaka ozomona mwana nzambe aza bongo ozomona do tozala vraiment ekenge na maloba na biso tozala ekenge na maloba na biso na tobetela bino histoire na nga mbe nga nazwa sida kaka ya telefone conseil eza mabe te moto apeso conseil bapeso conseil ndima me telemaka oyo okoki kotelemela mpona ye kocomprendre à travers baconseil bato ebeye baconseil pardon bato ebeye bakota na mabele bato ebeye bakota na mabele mpo bapesi yo conseil bible elobi na biso na mokanda psaume elobi na biso baza wana balobaka maloba kitoko na monoko me na mitema na bango bazobwaka lisuma ozomona na monoko azoloba na okeke baside ezali kosala mobulu te kosala boye te me nzoka nde na motema azobwakela o nde sida azobwakela o sida me lere yo ozoyoka bongo sida ezali menge ezwa na onga te na osala mobulu te nde yo olobi na nga na osala mobulu te nazala mpe mobulu te me nakozwa sida te ozomona me nga sikoyo nalobaki kubongo te me natomboki te poko ozoloba na nga boye ozoloba na nga mabe poko ozoloba na nga makambo ya sida natombokaka bandeko na nga nazoyebisa bino makambo oyo esalama na vi na nga esalama toke na deuxième vidéo tolobela oyo naloba na bino na deuxième vidéo oyo euti kosalamela nga awa lokwa monguna satana alingai nakufa wana ezalaki bitumba famille ba 2002 na 2002 ezalaki bitumba famille mais lelo sikoyo nazoyebisa bino sikoyo oyo ya periode oyo ya bitumba ya monde entier ya bato ya YouTube ya bato so nini c'est ça ya ona oyebisa bino sikoyo tokende na deuxième vidéo nzambe amona moko na moko oyo okolanda video oyo partage na bandeko mosusu po okosauve vie moko kaka na video oyo tindi okosauve vie ya mutu moko
kaka na video oyo tindi eki ko sauver vie ya mutu ndeko na ngai ozomona. Donc c'est ça, donc bo partager vidéo oyo nazo ke siko na deuxième vidéo pona ifedno makambo oyo nde na kende ko se trouver na prison spirituelle pona makambo na lobai na monoko na nga kimia na kombo na Yesu eza na bino toke na deuxième vidéo. Merci.